Mbote ba mama ba bonsoir ce que je mi bino. En tout cas ba mama nanga ba mbote belé. Vraiment naningaki na banda na mois de mai ndeka boyebi na uta ozoma ba problème ebelé année passée et puis année e bandeli biso mabe. Yango na pemaki mwa muke mais problème ya mwana mwasi o mari de salike na ya tosolola. Tosolola po makambu oyo mwasi abomi mobali abomi mwasi. Donc toume na makambo mwa trop yango lelo na yaki tosolola po boyoka pe analyse nanga par rapport ya baliwa oyo ezoyela biso na communauté. Bandeko basi pe mibali oyo bozolandanga na ye juste na conseil et puis na sala mwa analyse moke. Bandeko basi pe ya mibali tokoloba boye. Ndeko na biso mwasi oyo tozolela lelo na mboka Rennes na France akufi lelo atiki bana misato. Histoire nde toyoki na baninga na biso mususu bandeko na biso ba chroniqueur pe ba chroniqueuse nde pe basali ya bango analyse nde pe ba limboli na liwa ya ndeko na biso Marie o bazoloba ke abanda oteka bakabelo mokonzi akabelo na Rennes. Ndeko na biso ya mwasi azaki na vine ya kitoko na France na mwana na ye je ne sais pas mwana wana pona en tout cas na sana ba nini te ba na koza trop sûr na maloba te ke na loba ke ndeko na biso ya mwasi mwana wana botaki na mobali non mais toyoki ke mwana na ye ya liboso botaki na mobali mususu. Après avoir kobota na mobali mususu aki azui mobali oyo tomoni oyo na bilili aki azui na Kinshasa amemi na poto. Bandeko nanga basi mbonga poto ya pasi mbonga poto ya pasi. Tango zo sala mbongo na yo tango zo luka mbongo na yo songe na famille na yo songe na bandeko toyebi ke bandeko pe ba desevara na bango bat na poto ata ba famille. Ye mama na biso oyo mama na biso Marie azaki na mwana ya mwasi il fallait songer na avenir na ye bien que nde baba libale ki parate place nyonso yo okutana na mutu okutani na ye asepeli na yo okoko bala na yo mais il faut kotala pe mutu nini yo kobala ba voyage yo biso kenda na ba Congo ya ba 5 jours ya ba 3 jours ya ba 1 semaine ba voyage moto saka ya ba 1 mois. Ce n'est pas que dans 1 mois on peut reconnaître mutu quel est son caractère. Est-ce qu'on connaît le caractère à Moutou dans 1 mois? Dans 6 mois? On connaît le caractère à Moutou. Biso to passera des mois na mingi na poto. Mingi na Kinshasa to kendaka peu de temps to ça na Kinshasa. Au moins na mobali ya longo ake na Kinshasa kutana mwana mwasi moko sepelisi ye kaka 1 mois na kendaki e komi libala. Oyebi état d'âme te, oyebi mutu wana etamboleli ne te. Peut-être que ba ebiso etamboleli na ye mais lokolo za voilé okomi déjà voilé na bolingo ata mutu apesa conseil ta musoko yoka te na lobi te ke za kande ko na biso mwasi mais tozo sala ka analyse bolimbisa ngamo grippe muke. En tout cas esali passe esali mawa ndeko na biso o lelo atiki biso atiki bana na âge ya 45 ans azaki na ba année belé bambule belé zaki liboso na o ko vivre. Yango balobi ke soki balobi tika yango tozomona bandeko na biso bazo répéter eloko nini esilaka te soki balobi tika soko moni eloko wana ozolela ntango nyonso bapesa ba conseil tika mais lelo ekoma nini bamama na biso ya kala nde tozoloba bazalaki na misoke libala kanga motema. Je pense que parole ba mama so bazako ba kanga motema libala eza pasi na si na ba réalité lelo ba mama oya lelo soke tu na bango ba batemwa na soke simbi te tika ba mama pe oya lelo bazo vivre déjà bazo vivre na misu na bango et pesi bango pe mayele. Ndeko na biso babi basaki kobeta ye mingi ndeko na biso babi amoni pasi na libala mobali azaki violent. Eloko nini ndeko nso nango alingaki asala ntango amona ke ezalaki penda too much ntango mobali babiki abeti eloko na mutu asenyaki na mutu alingaki mema kufa ndeko na biso lero na fayeba ke liwa deje banda ekolanda ye bakateli mobali 100 mètres ntango bakateli mobali 100 mètres ayaka lisusu te ndeko na biso kaka mwasi na bolingo wana ya kimama ya kimwasi aki abondeli mobali balobi so balobi tika likambo esali pasi mabale belé ata na poto te ata na Afrique surtout na poto population biso to ofanda nde yango mwasi okomona libala esi ekufa ekala na mobali
mais na kati ya ndako soki omoni bango surtout na bafeti omona kaka mobali asimbeli mwasi saki bakokota mpe kitoko ndenge na ndako na bango harmonie ezalaka bakokota mpe bazosolola bazoseka me na ndako omona bango bali mwasi na mbali kutu basololaka bien te balobanaka bien te makambo malamu ezalaka te na kati ya libala na bango mosusu okomona ye soki afanda abandi kokumisa mobali ya bien mobali ndenge azokumisa ya bino kutu bakosa omona nga mobali nanga asalelaka nga boye nga dadi soki asali boye azongiselaka nga boye papa chéri azongiselaka nga boye mon mari asalelaka nga boye mon homme ceci cela omona bino place bozalaki otali na nde bozalaka na harmonie na ndako na yo ata ya moke wana bozalaka bino bie yo ozobeba motema okanisi ke ye mutu bazalaka malamu tala baka oyo mosusu okomona mobali aniokolaki mobali apesaka kutu meme pa eloko na ndako mokomona mwasi azocouvrir kaka niokomaka nde na mosala niokomaka nde na bapasi ya koma na ye kutu neti mutu ye nde akoma kolatisa mobali ye asomelaka mobali makambo nyonso tu donc ye nde asalelaka mobali nyonso tu na badepense eza nde ye momona na miso ya bato azosala couverture ya mobali toboyi te nde balobi kaka ke bamama na biso na kala babombaka mpe bapapa na biso ya ndako babimisa yango libanda te mais si soki ekomi kokoma de trop mama il faut obimisa libanda il faut osolola na bato oza na bango pembeni mwa ndambu bayebaka position oyo nini yo oza na epuis lelo na monde lelo bato nyonso miso efungwami yaya libala na yo ndako na yo soki ozosemble nango bien te kokanisa te ozotrompe bato vigilance libanda bato ebele bakokomprendre yango te ndako na ezotambola mabe mais yo na miso bato ozolakisa neti ndako nango ezotambola bien botala lelo perte ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi akei mpo ani mobali abetaka ye kutu eye emonana na miso ya bato mais lokola bolingo azalaki voile na bolingo toujours azala kobomba mobali tala sort yango mpe kaka toyobeta sete na bandeko na biso botikali oyo mosala na bino mobali aza na bizaleli mabe mwasi aza bizaleli mpo tolobaka na mibali te basi mpe baza na bizaleli mabe na kati ya bandako basi mpe bizaleli mabe mibali oyo ya bizaleli mabe omoni make ekomi de trop mama kofanda te osiporte mobali ya bongo so ekomi de trop ezolasaka nzela malamu avenir ya malamu eza te bamama nazobelela bino en tout cas bamama tofungola miso surtout bamama oyo bodebriyaka bamama oyo boyebi ke bosalaka bofungola miso soki mobali aza malamu te ofandi na yo mona po mama mutu akipaka bana lelo soki mama aza te mwasi oyo ake lelo mama oyo mwana mwasi oyo ake lelo oyo nani mari bana wana tiki bana na ye affection ya mama bakozala nango susu te alors quelque part bana na bakosouffrir même ka tolobi ke l'état kipaka asalaka boye mais moralement bana na baza déjà donc nayebi kunde na koloba te moralement babebisi mituna bango ebebi déjà komona déjà ke papa abomi mama na bango na misu ya bana moralement bana mitu ebebi et puis bakotikala sans affection ya mama bamama toyebaka ke biso moto okambaka ndako biso moto ogéraka ndako tolingaka te ke soki ezosimba te oyo ezopikle lelo bamama ebele na kati ya bandako mobali aniokolaka asalaki mabe babeli na bandako mpo na mibali na bango bamama ebele bazwi batension bamama ebele bazwi bamaladi ndenge na ndenge oyo eyebi ke cause nango ezali mpo mobali na nga nda afaire souffrir nga azosala nga boye yango nakomi na cause ya problème oyo naza nango momona mama wana na cause wana eyeli ye problème oyo eyeli ye mais omona mama fandaka na libala na epe azokumisa mobali yango mobali na nga non bamama vie eza moko bapapa mpe vie eza moko papa mpe mosusu omona mwasi aniokolaka ye mpo tolobaka na bamama te papa mpe mosusu mwasi aniokolaka ye bamoziki oyo bamoziki bafeti oyo bafeti mwasi azanga afeti te mwasi alingi invitation eleke na misu te place oyo bazosala chacho bomanga na bomo te obomana mwasi alingi kozanga te place nyonso oyo bato bazoreine mwasi alingi azala sikoyo omona papa na ndako atikalaka akomi kosouffrir na motema papa akomi kobela baconséquence mosusu ya liwo ezoyaka te babeto baboma yo me maladi mpe na nzoto ya moto eyaka bamama tososola lelo na kozala molai te totika bavie ya hypocrisie balobi te ke ndako na obimisa libanda na poasa mais si ça ne marche pas nde balobi tika
soki ezomarche te tika tala lelo ndeko na biso tokolela mwasi kitoko mwasi oza kosala commerce na ye nde balakisi mwasi oza kosala ya malamu peut-être banda koyede libota na ye peut-être banda koyede bafamille na ye loboko wana eyedaka tala nde bakati yango vraiment ça fait mal bandeko biloko ya boye tozwaka leson yo obombaka mobali na yo te nabombaka mobali na nga mpo nalingaka te bamona kaka ke nga nazaka mwasi ya libala yo moto obombaka mwasi na wana ningaka bayeba te na kindumba mwasi na nga asalaka mpo na réputation nango ekebeba nabombaka ye yebaka ke kobomba mabe soki eleki jour ekoexplose yango nde tomona baconséquence ya liwa bamama moto akosa biso te awa na bapoto ata na Congo batu lelo na monde lelo monde ya réseaux sociaux monde internet ya ba youtuber mama batu basi bafungwama miso monde lelo ya wifi batu basi bafungwama miso mama libala noso eza nango bien te ko bato ka baza nzinga no kote no ka wana tango yo ozokosa bango bayebaki libala oyo mwasi oyo anyokola mobali anyokola mwasi oyo bana mike baza te libala kitoko emona na sanke muta pesa explication libala kitoko emona na kasamba obanda koyembela ngo ngai boye ngana saka malamu ngabo te libala kitoko bapesa yango explication te mona na miso donc to regretter na liwa ndeko na biso mais oya kosala eza te bamama na nga en tout cas Mama Doris Lema la personnalité na bino donc vraiment na uto oleka na ba problème ebele yango na fandaki mais nzamba sungi quand même akase ye na ye malgré tout début pi année bandi biso mabe toza suna likamba osala te nzamba zwa lokumu na makambo nyonso elekeli biso suna début ya semaine pardon na début ya année bolimbisa na début ya année oyo lisusu donc nzambe ka zwa lokumu mais nazongi quand même mpona kofandaka libela te nazongi quand même nzambe nanga mona bino pambola bino ba mama en tout cas na yebisi bino na ba papa nyonso oyo bozonyo kwa na bandako bozo ba décision pour un jour ça trop tard te merci na tiki bino bye bye.